Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ye liboso na bino pona kopartage makambo oyo Nzambe alobelaki ngai pona makambo oyo ezoya na France. Yona ekosala video opona partage na bandeko nyonso po ete toyeba makambo oyo Nzambe alobaki na ngai. Avant ke na makambo oyo nakuye kosalela video lelo, tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso, tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Nzambe papa biso na lola mozesa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya papa, topamboli oyo tokumisi oyo tonetoli oyo tosanjoli oyo pe toza malamu mingi mpona biso papa. Kumisama na ope topesi nga makasi ya kozala liboso na kamera mpona kosala video oyo, kopartage makambo oyo oyebisaki ngai na bandeko na ngai nyonso oyo bakolanda nga na video oyo papa. Nabeleli yo Saint-Esprit zala na nga, molimo na Nzambe zala na nga, nga naloba te me yo nde loba po ete bana na yo bazwa impliso ekouta epai na yo. Saint-Esprit zala na moko akolanda video oyo papa, kotika biso te kotika biso te. Na telebeli oyo nyonso eza yo te koya koderange nga na ntango oyo eza mosika na nga na kombo na oyo Yesu Masiya pe na nguya na oyo molimo santu oyo kolo topamboli tokumisi po toza malamu mingi. Nzamba mpuntulendo papa topamboli yo, oza malamu mingi nde tobondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai napesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline vraiment na ekosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe auta ekoloba na ngai mikolo kaka. Yango wana na kosenga na bandeko nyonso oyo bolandaka nga merci ndenge bozolanda nga, ndenge bozopartage ba video, ndenge bozotia ba commentaire Nzamba mona bino na ba commentaire oyo nyonso bozotia. En tout cas Nzamba mona bino na ba encouragement na bino oyo bozopesa nga. Nzambe aza na moko na sengi bino nyonso merci na bao nyonso bozosa abonné na Deline TV. Nzambe amona bino vraiment merci na bandeko nyonso botiela nga ba verset biblique. Nzambe amona bino bao bozotinela nga pe ba audio na WhatsApp. En tout cas merci vraiment. Lelo na ekoloba makambo oyo Nzambe atalisaki ngai, makambo Nzambe atalisaki ngai pona makambo oyo ezoleka kaka na mokili oyo ekoya na France. Bandeko na ngai nalobaki ba oyo ta mosusu bosabone sika na Deline TV, ba video mosusu nasalaki wana nalobelaki likambo Nzambe alobaki na nga akokwesa France. Na expliquaki wana ba video eza wana Nzambe alobaki akokwesa mboka oyo ya France. Abaki crise économique alobaki akokwesa mboka oyo ya France, alobaki ba raison eza na video wana mosusu, eza na video nasalaki. Nzambe alobaki totia ba provision mpona makambo oyo ezoya na France. Toyebaki te makambo nini oyo ekoya, me Nzambe alobaki ka azokwesa France makambo ekosalama. Nzambe alobaki na nga ke makambo ekosalama na France ekosala 7 jours. 7 jours wana tokoka kobima libanda te. Tokoka kobima libanda te na 7 jours wana, mais après le tobima libanda nde ekokoma crise alimentaire ya makasi ekekota na France a. Soki nga nazolobela mingi France po Nzambe vraiment apesa nga ba message mingi pona France ka oyo apesaki nga ezalaki France, mais toyebi ke mokili ekoningana, mabe ekokota ba place ebele. Mais soki nga naolobela France eza po ndenge Nzambe azotalisela ngai ke ezozala France. Nde tolobaki yango totia ba provision, topesaki ba stratégie ebele na makambo Nzambe atalisaki nini tokoki kosomba, en tout cas totalisaki yango na bandeko nyonso, eza na bandeko ebele oyo totiaka ba provision, tosomba biloko malembe totiaka na bandako. Eza pe na bandeko mosusu pe oyo bazalaki
mwa kilo ya kosala mais sikoyo a partir ya makambo oyo ekomi kosala na mokili oyo ba guerre oyo ya Ukraine wana guerre oyo ezopase na Ukraine yango wana mpe esali bato mosusu baningani bato ebele bayebisi batindelinga baaudio mama Deline makambo oyo olobaki yango oyo te bandi vraiment ekozala yango oyo te bandi ok en tout cas eningisi vraiment bato po ete batia mpe baprovision yango nazoloba na bato ke yo oyo ozolala baninga bazotia baprovision baninga bazotia baprovision po bato mosusu bazali na mwa kilo kotia baprovision a partir nde bamoni makambo ndenge ningani boye bakomi mpe kotia baprovision nzambe azwa lokumu ndenge bato ebele mpe bakomi kotia baprovision antuka na pamboli nzambe mpo nango mpo esalaka nga mpasi koyoka le nzambe azoloba na nga makambo oyo ezoyeke botia baprovision koyoka bato oyo bazozala kilo kotia provision ezosala nga mpasi surtout na baza na bana mais lokola makambo oyo esali boye esali mpenza ke bato bandi kotia baprovision en tout cas nzambe azwa vraiment lokumu mpo nango yo oyo nanu obandi kotia provision te banda kotia siko mpo soki olobi ozela biloko ekomata bandeko na biloko ekomata so beza ozele oyo akoma kotia baprovision na place ifale osomba ta mosusu 3 saki ya loso omona osombi ka saki moko eza bien te yango wana somba so oza na mbongo te ndeko mosusu ayesinga mama Deline na partage video na ona camarade moko abenga siliki abi ye mama Deline yango ayebisa bato batia baprovision esa apesi bato mbongo nga na bi fala tuna kutu nzambe yo lobi boye bongo nga na mbongo te me ye azoganga azoloba nga so napesi bato mbongo en tout cas vraiment eza pasi ya pasi makasi nzambe asunga bana na ye nzambe asunga bana na ye vraiment tozoloba ke soki mbongo oza na mbongo te bondela nzambe moko ayebi nini akosala na yo bondela kaso mbongo ya te so mpe mbongo eza ya mokie tia kaka ya mokie oyo oza nango tia kaka ya mokie mpo mutu mpe aza na mbongo ebelebele aza te biso tozotiaka ya mokie kaka nzambe moko ayebi c'est ça l'essentiel biso totosa kaka makambo oyo alobi totosa kaka yango wana nde tozosala ozomona donc na kocontinue conseil mingi na suka mpona mambo ya provision naloba nanu oyo makambo nzambe ayebisaki ngai ezalaki semaine passée nzambe ayebisi nga boye nabondelika nde tobondelaka nde nzambe abandaki kosolola na nga le azosolola na nga mbala moko abandi koloba na ngai ayebisi nga bia Deline makambo oyo nayebisaki oyo ezoya na France ekobeta na capitale ya France bato ebele bakokufa na capitale ya France ngana bia bon kozala bongo alobi donc ebeta na capitale ya France nde ekobeta na capitale ya France bato ebele bakokufa na capitale ya France alobi bato oyo bakozala na baprovince bakozala épargné na makambo oyo ezoya na France na liwa bakozala épargné mpo bango baza na province mpo ekokota mpenza na province te abaki ekota mpenza na province te ekozala nde awa na capitale ya France bandeko na nga soki tobi capitale ya France elingi elobake eza ba Île-de-France babanlieue parisienne donc yango wana eza Paris donc yango wana eza capitale ya France biso toyebi capitale ya France eza Paris donc oyo nyonso ozalaka na Paris oza na Île-de-France donc faut koyeba ke makambo oyo ezoya ekobeta awa na Paris nzambe abaki na capitale ya France biso moto ebi capitale ya France eza abaki kobeta awa bato bakufa ebele bato oyo bakozala na province bakozala épargné na makambo oyo ekosalama awa nzambe ayebisaki ngai yango alobi na nga bongo après lobi na nga lobi après le makambo yango esalama awa
nde bato bakokufa ebele alapres sikoyo nde esika sikoyo crise alimentaire ekokota. Crise alimentaire ekokota apres makambo wana oyo ekosalama na Paris, do na capitale ya France. Ya lobaki capitale ya France yonga na bi na Paris, do le na ba Paris nazozwa na ba banlieue parisienne, do nazozwa na Île-de-France mobimba, donc yango nde ekobeta yango wana nde yango wana Nzambe alobaki bongo ala prele makambo wana ekoleka nde pénurie ekokota sikoyo na France awa. Nzambe le ayebisi nga bongo ezalaki je crois vendredi ou samedi oyo utoleka leo toza mercredi na sa video oyo ndemba moko lere eleki na wana ngabi makambo Nzambe alobi ekosalama awa na biso awa na Paris. Ngabi nasolaki na bandeko tokokai kosola bongo ngabi ta Nzambe alobi na ke mambo mambango ekosala awa na Paris, yango nde esala badega na Paris awa bato bakokufa ebele. Ok, eleki nango pe toyei kokoma lobi mardi ezalaki fallait lundi nango po tokoma lobi mardi fallait na banda jeune nanga na minuit nazalaki vraiment peu fatigué, nazalaki moins fatigué muke après na minuit beti na comprendre écouter minuit beti mbamo nazalaki vraiment na posa mai makasi, nazalaki vraiment na posa mai na zuma na ndo mais na tali bo minuit c'est les kaki ngabi fallait na banda jeune nanga na minuit na milima et puis on est consenti nazalaki vraiment faible makasi po tokendaki quelque part kosa prière moko pona mutu tokendaki quelque part tosala prière moko en tout cas esalaki nga vraiment lokwa na kotaki makasi na kati ya prière wana esalaki nga voix même kutu kobungisa nga mwa makanisi donc bamambo ezala soko okoti makasi na makambo ya nalobaka okoti makasi na makambo ya Molimo Santu omonake ta mosusu mayele no bomoto ezokima ozobosa na mwa nino esalaki nga vraiment bongo esengaki nazwa temps na nga na pema mpe na récupérer vraiment makasi nde ile nayaki na ndako en tout cas nazalaki vraiment kaka naosanti ndeti nga te vraiment naosanti ndeti non mpe nazongi ngai te sikoyo esali sikoyo ke nga na bi lobi mardi lokola na kosala jeune na nasala jeune na nga lobi mardi na banda minuit minuit c'est eleki posa mai na meli mai et puis na senti que na melaka mai ebele mamunga muna bi Seigneur normalement fallait na sa jeune awa minuit pe eleki mais nde nazabo nazoko na sala onka mercredi na pousa onka mercredi Nzambe limbisa na mamunga mobete na sa onka mardi ngamona bite na sala onka ka mardi na kenango mercredi te na bina ko sala demi journée na mardi bandeko na nga Nzambe na biso aza bien moko mona ndeti nasaka video mona bandaka koloba Nzambe aza malamu banda video ebandaki ntina suka po elo nini yaki koleka nga nalobi ngabi nalobi nga moko nabi nasalaka mardi ona lekisa ngo te nasala kaka ata naza fatigué na osenti bima naza fatigué na maloko anga te mais nasala kaka mais nasala demi journée ngo ngelo bakena banda demi journée na nga nasala ya kanaki nga na banda na 6h ti 18h na banda 6h ti 18h bande konanga nake na lali na bondeli pe na lali kola na lali boy na 6h atongo no kaka téléphone na nge bandi qu'est-ce qu'on a comprendre tinga normalement téléphone ezalaka soko longolaki wifi nde lero kozongisa ba message nyonso eyaki oyo ekotaki lero wifi ezalaki te obi obimaki libanda wifi ezalaki te na téléphone lero kozonga esala siko omona ezozonga ba message ane ezokota mamo ebele esali bongo na téléphone ngabi yo téléphone on problème nini ko déconner modèle oyo ya déranger bato na pongi nini nango esali na téléphone bandeko na ngai après naye kozwa téléphone na tele boeloko te na tiki après naleka na tie mutu boye Nzambe alobi na nga abi na nga deline mais yo
olobaki ozolala boye ndenge nini ozolala boye ndenge yo olobaki ke okobanda priere na yo na 6 heures obanda priere no na 6 heures soki ozolalalala kaka boye ole olamuka mpo obondela mpo baki obanda priere no na 6 heures boso bato batuni yo bakestion korépondre bango ndenge nini so bato batuni yo bakestion orépondre bango ndenge nini a ozolalalala boye ngana bia bon bien fo lamuka oyo lobaki bio ko banda prière no na 6 heures ngabi 6 heures c'est beti abi 6 heures c'est beti yo na lamusa kio ngana bia bomba moko na eko lamuka lebi na lamuki bo ngabi na tala bo ba 6 heures 10 ngana bi oh ba 6 heures 10 ngana bi oh donc ezaki nde nzambe mutalamusaki nga na nina wana nga bi nzambe zwa lokumu yomba ndeko na nga nzambe na biso aza nzambe ya multi système nzambe alamusa bato na bafaçon ebele nzambe na biso alamusaka bato akolamusoka na telefone omona telefone ebipe tetetetete okomprete nango abipe nga lero otala bo mutu abipe te oni nango tala seke nzambe mutalamusi yo seke nzambe mutalamusi yo bandeko na ngai donc nde tala nga le na lamuki bon le na tala ta air na bondela tellement pongi za makasi na zuka telefone oni na telefone o na tie wana nde nzamba aki koloba na nga na litoi ayebisinga ki lamuka po olpesa ki rendez-vous na oke okobanda na 6 heures donc ndenge na lobaki na nga bon nzamba yoki nga na lobika nga moko boye bandeko na nga to banga nzambe makambo ya nzambe eza ya solo yango nzambe na biso nzambe mpungutu lendo aza nzambe o aza na nguya koleka banzambe nyonso ozomona tala modeli alamusaka biso na bafaçon ebele oyo nzambe alamuselaka mutu do faut sikoyo yo comprendre ke eza nzambe mutu alamusi ngai nde esika skole na fukami nazaki vraiment na pongi na sa pongi ana na bondeli ka muke na matina mbetu le na matina mbetu nde esika nzambe abandi sukosolola nanga wana lobi siko mardi abandi sukosolola nanga abandi koloba nanga makambo ya bato mosusu le azoloba nanga makambo ya bato mosusu ala après aye koloba na nga siko natunaki ye question nga siko natuni ye question nga na bi Seigneur olobaki na ngai ke makambo oyo ezoya na France ekotouche na capitale ya France bato bakufa ebele bato ya province bakozala sauve na makambo oyo ezoya na Paris awa oyo ekosalama na capitale ya France nalingi nayeba ekosalama quand makambo yango ekosalama mokolo nini bolimbisi bandeko na bolimbisi naituni yenga na bi nalingi nayeba makambo yango ekosalama mokolo nini oyo lobi na ngake ekosalama na awa na capitale ya France nda ayebisi nga boye ayebisi ngai antoine atunde natunaki areponde nga te azoloba na makambo ya bato mosusu nde après lera 6 koloba na likambo mutu mwa ndo aloba na alapres nazongisi su question yango natuni esu nga na bikolo olobaki na ngai ke makambo ekozala boyeboye natuni esu nde nga ndika nalobi wana nde mbala moko aye koloba na nga makambo nga nayebisaki yo ekosalama awa na capitale ya France ekosalama sikoyo te alobi ekosalama sikoyo te ngana bia bon ekosalama sikoyo te makambo biso tozotila baprovision nde makambo biso tozotila baprovision Seigneur esalama sikoyo te na ndenge nini lisusu esalama quand na 2022 te na 2023 ou bien 2024 bien année nini mpo nde olobi ke esalama sikoyo te abi na nga biyo yebaka ke makambo wana ekosalama sikoyo te ngana bia bon mama bani koloba na makambo mosusu nga nazongisi esu na makambo yango nga na bi Seigneur nalingi nayeba makambo yango ekosalama sikoyo te biso tozotia baprovision ekosalama quand esalama quand na bane nini nalingi ka nayeba nefisi ke année 2022 te année nini nde nzambe ekoloba na nga boye bandeko boyoka alobi na nga boye alobi na nga ngai nzambe soki nayebisi yo makambo lokola nga nzambe nayebisi yo
makambo oyo ekosalama sikoyo te. Yo yebaka ke ekosalama sikoyo te. Mais yeba yango bien, ngai nzambe so nalobi na oke makambo oyo ekosalama sikoyo te. Engeloba te ke engeloba ke makambo wana ekosalama lelo te lobi te lobi okuna te mesami lobi okuna elandi. Abi nde na biso ke esalama sikoyo te ekosalama pe lelo te lobi te sikoyo te. Nde nazosola no boye sikoyo te. Me omona pe esalami lobi te lobi okuna esalami. Ekosalama pe sikoyo te lobi okuna te esalami dans un mois. Ekosalama pe dans une année. Ekosalama pe nga elo nga na biso kaka ke ekosalama sikoyo te. Donc sikoyo te wana engeloba pe dans un mois ekosalama. Ah, na comprenaki réponse yango te. Na comprenaki yango ata moke te. Donc esalaki nga vraiment lokola complication. Ale elekaki wana kote wana nde sikoyo na moi boyele tozopartage na bandeko topartage pe na papa Didier makambo ngo abi nzambe alobi makambo ngo esalama sikoyo te. Mais après le na bandi koloba ne boboye nde toye kocomprendre ke aboyi na ye koyebisa biso quand est-ce makambo wana ekosalama. Donc langage na ye ndenga lobeli on dirait alingi te biso to yeba makambo ya lobi ko esalama na France esalama mkoloni. Nde na ye ko comprendre nga na bia nzamba boy biso to yeba. Pourquoi boy biso to yeba? Po nde wana selon nga nde na comprendre nde biso to comprendre le tozo partager na bandeko. Donc aboy ne biso to yeba makambo ngo esalama mkoloni ni peut-être po alingi te tozala paniqué to kima ndenge to comprendre yango. Po soki nzambe alobi po nde alobi kosalama ekobeta na capitale. Donc ebeta biso nde toza na capitale siko soki ayebisi biso lokola soki ndeti akoloba ke esalama mois prochain. Donc mois prochain na doki ndeti nga mutu lokola nga bona soli kuna petit sœur na nga za kota Lyon kuna aisinga le na oyese makambo nga bino nga si c'est comme ça buya de kasi buya na bino awa soki lokola makambo ngo ebeta kuna buya na bino awa boye ezaki. Donc eko comprendre ke nzamba monaki ke soki ayebisi biso mukolo o makambo ngo ekosalama toko pakata biso ba oyo tokolongwa ta mususu awa na période wana yango ta mususu nzamba linke mutu na mutu azala place azali yango aboyi koyebisa biso esalama mukoloni. En tout cas na insistaki vraiment ayebisa nga mukoloni makambo ngo ekosalama. Po oyo awute koyebisa nga ke ekobeta na capitale ya France ezalaki vendredi ou samedi oyo utoleka leo to a mercredi. Ezalaki entre vendredi bien samedi na komaki onte entre vendredi bien samedi nde ayebisaki nga wana ke ekobeta awa na nino na capitale ya France. Po atangaki capitale ya France nde bato bakokufa ebele. Abaki bato bakokufa ebele. Bato bakozala na ba province bakozala épargné na baliwa oyo ekozala awa na capitale ya France. Nde nzamba alobaki bongo esika sikoyo na yango nayaki koyebisa bandeko nyonso oyo bolandaka ngai na oyo kolandanga na video oyo bandeko na nga tan oyo tokomi eza tan moko mabe makasi. Nzambe le nyonso so azoloba na nga makambo azoloba ke na makambo ezoya na mokili nga nzambe na kobatela ba oyo baotambola na kobanga nga pe bazobondela. Yo otambola na obanga nzambe pe bondelaka po so kotambola no na obanga nzambe ozobondela te eza mabe makasi. Donc fo ozotambola na obanga nzambe pe fo obondelaka. En tout cas fo obondelaka pe po na nzambe a épargner yo na makambo oyo ezokoya. Naza si bo comprendre nga ndenge na lobi. Donc mutu nyonso oyo ofandaka na capitale ya France de l'eau ba capitale ya France tolo ba na ba Île-de-France. Donc ba banlieue parisienne na Paris nyonso. De Paris nyonso. Donc yo ofandaka koza na distraction te.
faut kobondelaka makasi, kobondelaka makasi. Soki non osala repentance, no te sala repentance na yo, banda kotambola na vie ya sanctification, po makambo oyo koya okutana na place oyo makambo oyo yo ekoki kosalama yo te. Donc okutana wana te na wrong place, na wrong time, okutana wana te na place oyo mabe oyo ekoki koya wana, yo okutana wana te. Donc il faut kobondelaka, kobondela kotambola na kobanga Nzambe, et puis tozala na confiance ya Nzambe. Ya très important, tozala na confiance ya Nzambe oyo azoloba na biso ke na kobatela ba oyo baotambola na kobanga ngai pe bazobondela nga Nzambe na obatela bango. Tozala na confiance ya Nzambe, na tozala na kobanga te, tozala na paniki te, tozala na paniki te, tozala panike te, po Nzambe aza na biso. Nzambe aza na biso, akotika biso te, akotika jamais biso oyo totambola na kobanga ye tokutana na mabe. Ata toza ana kati ya Paris, Nzambe akozala na biso, akobatela biso na oyo nyonso ekokoma awa na capitale ya France. De eloko alobaki na ngai yango wana. Donc biso bato toza awa ntoka tozala nekenge totambola na kobanga Nzambe. Mpona ba oyo nyonso boza na ba province nde nalobi ke botia ba provision. Na biso bato toza awa na Paris, totia ba provision. Biso bandeko na nga, biso bato totambola na kobanga Nzambe. Toza awa na Paris awa, tozo kotia ba provision na biso. Bandeko na nga, omoni tamsu immeuble na oka yo fandaka ekobika kaka tamsu po yo zalaka na immeuble wana. Po yo zala na immeuble wana ekobika kaka po na yo. Doto bondela makasi, batu pe oza na province il faut kobondelaka po Nzambe alobi mukolo te. Alobi na biso mukolo ekosalama te, alobi mwa te, semaine te, alobi na biso te. Eko otombe pe yo po yeka France boy, pardon, outi province oye na Paris awa, to outi Belgique, outi oye na Paris, okutani na makambo awa. Yon faut kobondela kaka makasi pona protection na biso, Nzambe a protéger biso. Ozomona, donc makambo na lingaki na loba na bino na video oyo yangwana. Yangwana, en tout cas batu oyo bolandaka ngai na bandaki kolobela makambo ya kotia ba provision. En tout cas bato ebele bazaki ko mwa kilo nazwi ba message ebele awa bato babi mama Deline to makambo oyo nde boy tozotia ba provision siko to bandi kotia. Ozomona bana mayele ba comprendre ke mupepe o ndenge sali boy ese yango te ko banda makambo mama Deline na lobaki wana. Bana mayele ba comprendre ngo yo ozotikala telema tia quelque chose. Tia quelque chose. Atoza na mbongo mingi te, tia quelque chose na nini. To koza mayele soko za na mbongo no na banki foko bimisaka ngo kotikaka vraiment mbongo na banki te bimisaka ngo ozala nango vraiment na songa liputa no to na poche ya pantalon na yo. Nzambe aza na biso. Do eloko na ngena loba na batu yangwana. Et puis eloko likamba ba provision bandeko na nga. Botia ba provision eza maseki te. Eza ba jete likamba ba provision. Bandeko mususu ndeko moko aute kotindela audio mukolo wana. Ana mama Deline, eske tokoki na biso ko Nzambe akoki kokitisela ndeni na nkutu. Nzambe akoki kokitisela ne biso bamana te ndenge akitelaki bana Israël. Est-ce que Nzambe akotinda biso totia ba provision akoki en tout cas vraiment bandeko nanga bofungwama moni Nzambe alinga batu bazala mayele, alinga batu bazala mayele. Soki alinga kokitela biso ba mana akitela biso ba mani na ba mana na ndako andako ngolo bana biso pe totia ba provision te. Angalo ba biso totia ba provision te. Donc siko to lo basiko biso bato to ba Nzambe abito tia ba provision. Donc c'est que tozokosa ou bien ndengeni. Ou bien soit toza Nzambe moko te ou bien ndengeni na bino. De tozala mayele
nzambe azolinga totia baprovision, totia baprovision. Soki tokobima na bamboka oyo ndenge alobaki akobimisa bana na ye, ye moko ayebi ndenge akobimisela biso na bamboka oyo. Ekimelo malamu ezaka na prière, na prière. Okoloba teke na kima na longwa anake na province. Lokwa mama Deline alobike nzamba alobike makambo yango ekobeta ana Paris na longwa nake na province, eza yango ekimelo malamu te. Ekimelo malamu eza kaka na prière. Na prière nde eza ekimelo na biso. Ya mwana na koyebisa bandeko nyonso eza temps ya prière. Biso message eza pona biso bato tofandi na France. Biso bato tofandi na France to yeba makambo oyo ezoya. En tout cas nzamba alobela nga France. Alobela nga France mais mukili mobimbe koningana nango. Mukili mobimbe koningana nango mais France nde aza vraiment o nzambe azokoloba na ngai. Elo na ngena loba totala kaka exemple makambo oyo ezoleka na Ukraine na Russie kuna. Américain batindi babibundeli na bango mais batindi ba soldat te. Anglais batindi bato batindi ba aide na mo babibundeli mais batindi ba soldat te, mais biso a France batindi bibundeli na ba soldat na bango bake kuna kobunda. Ozomona ngote ke eza normal te. Bomona te ke eza normal te. En tout cas nzambe asunga biso vraiment makasi na makambo oyo ekoya. Totambwa na kobanga ye tobondelaka. Eza na bato mingi baomona ke non France bakotouchon te, France bakotouchon te. Na soli na ndeko na gantier na nga lelo na Kinshasa. Na soli na ye lelo na yebisi ke biso na France tozomona ndeti guerre ezoya katani na koseka. Nanga mosu na bandi koseka. Ayebi nanga ade na opambola nzambe ndenge azopesa ba message ba professeur zopesa. En tout cas nzambe aza malamu alingi famille na biso makasi boye mais ya koloba ke guerre ya na France aseki na biso ngamu na biso nanga moku na kate na oseka elekeli ye. Donc ozomona eza pasi po bato ba comprendre ba makambo susu. Mais eza nzambe kaka yebi. Nzamba yebi bana mayele atakutu makambo ngo isa na ngote mena tseki na ka provision nanga. Toloba ngo le nyonso. Toloba ngo le nyonso tsana yo kaka provision po eloko ekokufa na ezate. Soki makbe eye na ngote yo okolia na yo provision na yo ekosunga yo kutu. Na ebite bandeko na so boremake ke biloko na France ezomata, biloko ezomata, mais ekomata pe susu makasi. Ekomata su makasi. Bamsusu bozozelaka botia ba provision le biloko emata makasi. Na ebite pona nini. Na place osomba ta msusu mona 3 sacs à l'eau sosombika moko. Osombika moko na mbongo wana c'est le moment kotia yango po na moment ozotia nongo malembe. Eza bien. Biso totie malembe. Biso bande kotia ba provision mwakala. Tozotia malembe. Totie pe ya grave pete. Po mutala bake mama Deline na tiaki provision. Tika na kende kuna eza ye nzamba bito ofongola ba porte te. Tofongola ba porte te. Donc vraiment nzambe asunga biso, asunga batu. To comprendre makambo o nzamba kobatela biso. Ekomi temps o nzambe fa sala makambo ya minene. Nzambe fa sala makasi. Makambo o ezoya, surtout o ezoya na France awa, o ezoya surtout na mokili nde tozoloba boye. Surtout o a France awa eza nango nzambe. Eza nango nzambe po ngana monaki armée céleste ndenge yaki vraiment. Na monaki armée céleste likolo. Tolobaki yango est-ce que ba armée céleste na yebisa bino armée céleste na bakokita boye tomona ba ange nde balataki bongo nde balataki badoka ba or ezongala ba cuirasse wana ba or ezongala ba casque ba or ezongala nde balataki bongo na bepe bazaki nango ya ba or ezongala ese yango nde bakoya kobundela na se awa tolobaki yango ke wana eza mamo spirituel. Donc
nzambe ayebi makambo asala kobundisa bango na bango, akosala bamakambo moko eza si naturel esalami kaka mpona kodétruire mboka oyo. Donc nzambe moko ayebi, tolobaki yango. Mais nzambe asunga biso tozala protege na makambo oyo. Tala makambo oyo ezoleka na Ukraine kuna nayebi te soki eza so balobi ke na nino babisi oyo ezomema bato mpo baya na mpo bakima guerre bake na bafrontière, babisi wana eboyi komema banoir. Eboyi komema banoir bandeko na nga. Butala na bino nani. Butala na bino makambo tozokende nango. Koma bakoboya komema banoir. Kutu ndenge eza bon bato liboso kutu fo bamema eza ba étranger. Fo babimisa bango kuna ata aza jeune fo abima po ya kotikala wana bunda te. Fallait bato na bango ndenge babi de 18 à 60 ans babima te bana mibali batikala wana babunda. Fallait nde ezala nde bongo mais ba étranger wana baotikala kuna nde. Donc en tout cas makambo oyo pona biso ba noir ko tokomi na suka nga o nakoma na suka ya komona ba maltraitaka ba noir. Nakoma na suka komona yango wana soki makambo oyo ezosalama na Europe oyo eza nango volonté nzambe po atombola Afrique. En tout cas wana pena nga nazoloba mpe abolimbisa nga volonté ya nzambe esala nakomi kaka koloba bon po tokomi surtout nga vraiment nakomona motema pasi moko. Komona pendaki banoir nde tozaka humilié, banoir nde tozaka humilié. Eza bien te, eza bien te ata moke makambo wana, eza bien te. Yango so makambo yango eza nango ka volonté ya nzambe ka anga tutanisa bango mutu ta batutana mutu po atombola Afrique. Eza problème te, eza problème te, eza problème te. Na Afrique kuna babolo bakyo mama Deline seki ozana mawa bato bazokufa ana te nzamba zanzamba mawa nzamba zanzamba mawa ye moka permettre na yeke basala na bango ba guerre kuna ba betana kuna po ye asala makambo o ya linko sa. Na Afrique kuna ndeni bato bakufa bato bo bakufa na ba guerre kuna toyebi yango. Na Angola bato boni bakufa na ba guerre o eleka na Angola bato bakufa ebele. Na Congo kuna na este tirelo bato bazokufa na este. Soki nzambe anga salelo komo mpona bango na bango o bazoko détruire bato na Afrique kuna betana mitu po atombola Afrique. Eza nango kaka volonté na ye esalaka. Biso tozobondela kaka po ezosalama komona bato bazokufa na Ukraine wana ba innocent. Peuple o aza na innocent ye wana nde azokufa. Ye wana nde mutu azokufa nyonso wana mpona bamikonzi na bango na makambo bazowela na makambo bayebi na bango banini na bango basala wana. Peuple siko nde mutu azokufa. Ndenge mona biso na Afrique kuna peuple congolais akufa do innocent ya pamba. Mboka oyo eza na bozwe ebele, mboka oyo eza na makambo ya kitoko tala bana mike. Mwana abota makutu moyemela kutu bibero eza te po amelaka miliki te na mboka lokola Congo. Bato bazozanga biloko kolia. Thomson na pamba babi Thomson oyo na Congo ekomi eloko ya munene balobi yango ekomi eloko ya munene. Soso nzamba alinga sala ne makambo moko boye awa vraiment na France to na mukili asala makambo moko boye atika ba tutanisa mutu na volonté na po atombola Afrique. Grâce o esouffri pendant temps mulai, grâce o ba humilia pendant temps mulai anga sala ngo. En tout cas volonté nzambe sala esala. Biso to bondela to olela to yoka mawa pona bato o bazokufa to yoka mawa pona bato bakufa ana France to yoka mawa. Mais makambo o ezo ya na France awa eza nango monguna satana te, eza ye moko nzambe muta azosala yango. Biso to bondela ke bo se souvenir bato bo ba ke mama Deline ozoloba boye pona nini bazaka bato bo se souvenir nga na salaka video le nzamba lobaki na nga azokwesa France
azokwesa France le nzambe aloba na nga nasalaka video nalobaka nini na bana bato tobondela mpona France tobondela mpona France nzambe épargne yango nalobaka bon bo se souvenir nayebisa bato tobondela mpona France nzambe aépargne le natali bacommentaire ya bato ebe babe mama deni tobondela gloire a Dieu tobondelaki natali bacommentaire ya bato mosusu bakomaki na mama Deline soki nzambe alingi abeta France mpo atombola Afrique yo sikolingo bobondela boyeboye natali bacommentaire motu esali nabi te bacommentaire oyo baa na raison tokomobondela nabi tobondela volontaire soki eza volontaire nzambe mpo na likambo moko ya malamu akokisa yango kaka mpo bandeko na nga omoni makambo ndenge ezalaka moto akozala azosala o mabe azoloka azosala o mabe me yo so ozobonde oza mwa nzambe ozobondela mpo na ye nzambe azobikisa mpe moto wana boyebi yango moto aza na ye ndoki azoloka yo asalaka o mabe me le yo ofukami ozobondela mpo na moto wana aza maladi azobela oto problème obondela mpo na moto wana nzambe akobikisa ye nzambe abikise me moto onka le ye kaka kobika azwi nzoto makasi ayeki su kobundisa yo lisusu ayeki su kobundisa yo bongo poka makambo mosusu nakokaka koloba ngo te bafamille eza na kati wana ozomona bafamille eza na kati moye oloba makambo mosusu mpenza boye eza te me esalamaka yango wana biso so tobandi tokobondela na biso mpona makambo ya Ukraine wana po bato bazokufa na baza ba innocent lokola biso baza ba innocent bamikonjo basala bacontract na bango bayokani te kuna wana eza bango tobondela na biso mele tozobondela kaka nzambe mona peuple wana azokufa yokela bango ma me tobondela mpe mpona makambo ezwa na France nzambe ta makambo ezwa na France ya papa me ke ta volonté na yo kaka esala volonté na oka nzambe esala biso penda tolingi ka bilaka ya nzambe ekokisama c'est ça donc nzambe azala na biso tozwa mayele tososola makambo ya baguerre oyo ezosala pasi komona bato modele bazokufa modele bato bazokima ezosala pasi mutu mota kosueta ngo na mutu ezala bongo mutu mota kosueta ngo na mutu ezala bongo me na Afrique tomoni makambo baguerre kuna tomoni modele bato bakufa na Angola wana modele bato bakufa na Congo ozomona soki nzambe aza na posa sala eloko mo mitema eswi biso ebele mitema eswi biso ebele na Brésil kuna dernièrement nasi bomonaki mwana mobali wana asalaka pa na soki asala na nete soki place nini wana asengi ka patron na ye salaire na ye afuti ete patron ndeni salaire nango futi te atindeli bato babeta mwa mobali wana baboma ye moko wana badeka kosala nini na tututala nsu mikolo ndenge kaka soki likamwi bazoti oh non donc banoa biso donc nzambe kaka asala quelque chose donc tobondela kaka nzambe ayebi makambo ye moko akosala wana ezalaki ka likambo oyo nakokaki kobakisa na makambo oyo ezoya na mokili donc eza makambo ebele oyo eza na mokili eza volontaire nzambe mpo alinga changer système na temps nyonso le makambo elukaki echangement nzambe makambo kaka eyaka bitumba bamakambo ebele bango wana bazowela na bango ntango mosusu nani akoma grande puissance bakwesa nano ntango mosusu États-Unis barisi bamata bachinois bamata bayibi makambo baowela me wana bango nde motu baokanisa bon nzambe alinga tombola nde Afrique nazoyebisa bino nzambe alinga tombola Afrique donc nzambe azala na biso yango nenebisa bandeko ke botia baprovision ndoto mona enayebisa bino nalotaka mikolo euti oleka naloti ndoto mona nalote mikolo euti oleka naloti ndoto ezali kutu vraiment ndoto te ezali naomona ngo na vision nabondelaki na sisi kobondela na fani na kaboye na mbetu
kofanta na fana akabo na mbetu na bandi komona vision ngai na zokende na kina magasin mo eza pembeni na nga na kona nga bandi muka munene ya lia bateka biloko na komi wana bandeko na ngai na ke na sombi pona somba saki ya loso balobi na nga ke saka ya loso baoteka yango su tozalaki be tosomba saka ya loso baoteka su mobimba te il faut kokabula yango 4 personnes papier hygiénique ya monene boye papier toilette ya monene boye balobi te faut bokabula yango ka 4 personnes mutu akosomba nini wana mobimba monene te tokaboli pe wana nga pe na zwi ndambu na nga 1/4 na nga ya loso na 1/4 ya bapapier wana na batie nga na saki na futi mbongo nazokoya na kotika na clôture na biso boye na mona bani bani mo bauti kuna bakata nga double na sota na mabe na koya biu undi mamba osekela bandeko na koya bayiba biloko wana bakenda na bamuna susu muki bonga Seigneur makamni nga nazomona ezaki ngati namoni nga penza wana nga penza bayibi nga biloko na bandi kokanisa nga bilakisi ni Seigneur nini nango so bayibi nga kobungisa biloko na vision bo eza mabe naye kokanisa ke Nzambe atalisi nga makambo oyo ekoya yango na yebisa bino bandeko botia provision c'est le moment po lere ekozala na temps wana oke osombi biloko bato bayika bakale yo mpona biloko osombi epi osombi yango cher bakale biso nde tokotisa babiloko na bandako to nde tokotisa biloko na bandako boye tolingaka te bavoisin bamona tolingaka te lelo tokotisa boutige wana tokotisa na kati ya chasse à poubelle bouteille wana gaz tokotisa na kati ya chasse à poubelle papa dazomema ngo boye bayebi kutu te eza nini po baya oloba bango moto aya omona babi basala na recho gaz mponi basomini le makambo wana ebandoka naki kosala ata te kuna mpo ye namonaka ye azala na recho gaz mpo namonaki asomba ye gaz fo obombaka donc vraiment toza na posa toyebisa bavoisin bato toza na bango toyebisa bango ke batia baprovision mpo makambo ezoya me bandeko na nga problème ezali sikoyo emona okaka pasi Seigneur naloba Nzambe est-ce que so toyebisi bavoisin ke batia baprovision soki batie eza malamu mais soki batie te mokolo lere ekoyinda baloba kuna bayebisa biso totia baprovision seke bango batiaki omoni ke bokoma kobunda mpona baprovision wana ekobima mabe yango wana tolobaka Nzambe mpona bavoisin mona bango ekutana ta bazala na bilo edaye Nzambe na baoyo ye ayebi akosala na baoyo ayebi akosala ndeti ndeko oyo nde nalobi wana tinenga nini ke eske Nzambe akobimisela biso bamana te na kati ya bandako bandeko na nga wana fo invoke mpenza Nzambe en tout cas oyo mpenza olingi Nzambe abimisela mana na ndako en tout cas aobimisela na yo mais invoke modèle onano oinvoka ye te fo yeba siko koinvoke Nzambe oyeba siko koinvoke mpenza makasi mpo mana ekitela o gloire à Dieu mpona bino oyo botia baprovision te mais makambo oyo ezosalama oyo ezoya na oloba yango omoni mutu oyo esika azali atikala na ye kolanda koyoka ta message moko te ke faut kotia baprovision mutu wana Nzambe soki atambola na obanga Nzambe yenda komona miracle makasi po ye mpenza Nzambe akokitisela ye mpenza basemu mpende ke kita na ndako mafuta huile ekiti akokitisela ye oyo Nzambe alingi akitisela ye so mpe ezalaka mana kaka ekita oyo banani baliaki na desert yango wana mpona bato oyo bozoloba ke Nzambe akokitela biso boye bandeko na nga so totangi na za totanga ngo bozala totanga ngo tonena lakisa bino totanga ngo na Exode totanga na Exode 12 tobandi na 33 ti na 35 epuis totangi su 39 toyoka makambo balobi
balobi boye baegyptien bazalaki kotindika baisraélite na makasi, bande kotindika bango na makasi babima mbangu na mboka na bango, pamba te bazalaki koloba te bokende soki te biso nyonso tokokufa. Yango wana baisraélite bazwaki tango te, baisraélite bazwaki tango te ya kovimbisa potopoto ya farine. Bakangisi basani ya farine, na bilamba pe batie yango na mapeka. Balandaki pe ndenge wana siko tosuki wana na 34. Tosuki na 34. Donc awa bayebisi biso le bana Israël balingi babima na Egypte, lokola ndenge nzamba bandeki kosala ba Egyptien ne bandele babande koboya bana Israël babima, esalaki ke nzamba bandeki kosala ba mystique, ando monta ba mystique ebele banda omona muna mambo biso toyebi, yango esalaki ke babimisa bana Israël balibere bango bakende. Nde asiko bayebisi biso na 33-34 bayebisi biso babi ke bana Israël bazwaki tante mpona batia balevire na kati ya farine po evimba po basala mapa. Bazwaki tante po bana Israël baegyptien bandobimisa bango na makasi. Nde yango bazwaki kaka bapati na bango wana o basalaki ezanga levire, bazwaki na bilamba na bango babimaki. Donc bana Israël ti babima na Egypte babimaki na bafarine oyo, babimaki na bafarine, babimaki na bafarine. So totani bien pe na Bible baloyebisi so bakendaki na babimaki na bataba na bangombe, babimaki maboko pamba te. So toke na 39 elobi na biso boye totanga 39 elobi na biso, 39 elobi bakamati potopoto ya farine oyo babetaki na Egypte, pe basali yango mapa ya kovimba te do po ezangaki levire, pamba te bazwaki tango ya kotia kisi ya farine te do levire, bazwaki tango ya kotia levire na farine te. Lokola bato ya Egypte babenganaki bango mbangu tango ya kobongisa bilei mpona mobembo ezalaki te. Do balobi bien bazwaki temps ya kobongisa bilei mpona mobembo te. Botanga yango na Exode 12-39 bokomona yango bana Israël babimaki na pati wana, pati ya farine, mais ezalaki ya batia levire te po bazwaki temps te po babongisa basala bamapa po babima, mais babimaki quand même na nyo wana, bazwaki temps kobongisa biloko te. Donc yango wana le bakomaki do bana Israël babi bien mpona mobembo, do bakendaki babimaki mabo pamba te, babimaki bamemaki biloko na bango kolia mpona voyage, bayebaki te ke voyage wana bakosala mikolo oyo nyonso basalaki wana, bayebaki te ke bakosala bane ebele kuna. Yango wana omoni ke biloko na bango esilaki, nde esika na Nzambe bande kobimisela bango bamana, ando bimisa bango bamana po esilaki. Donc bana Israël Bible elobi ke bazwaki temps ya kosala mpenza biloko ya kolia ebele te mpona babimaki mbangu. Siko biso awa Nzambe ayebi abandi koloba na biso banda mokolo ke totia baprovision makambo ezoya ana France, wana kuna toyoki mamba baguerre oyo ya Ukraine te. Ozomona
donc yango wana siko biso tozala mayele toyeba ke nzambe abi totia baprovision yo tia na provision oyo kotia nayebisaki bino na ndoto oyo nalotaki wana nayebisaki bino ke soki otie baprovision ndenge okokeli papo ya moyen oyo oza nango so otie provision ndenge okokeli soki esili komitungisama te kokende kosenga pe voisin te nzambe akopouvoir nga namonaki yango na ndoto na ngai koke kosenga te nzambe akopouvoir nayebisaki bino bondela nzambe akopouvoir yango bandeko na oyebisa bino oyo komonaki nga na kotia na nga provision te yeba yango enanu otosi na o te otosi na o nzambe tobimi mwana botosi te alede nanu toyebi te oyo koya nsima toyebi te oyo koya nsima soki olingi manekitela o en tout cas invoke nzambe loko oyebi kotambolaka na vi ya kobanga nzambe invoke nzambe makasi po akitiselo yango vraimen ozomwa bana Israel biloko na bango esilaki nde nzambe andokitela bango bamana wana na nzela ndenge mona biso so biloko na biso esili po makambo toyebi batan esala te toyebi te mais so biloko na biso esili nzambe wana akopouvoir mpona biso akopouvoir mpona biso nga na insistaki mpona tuna soki esala mokoni makambo yango ezala mokoni me nzambe aboyi donc nzambe aboyi na ye koloba ke soki ekozala mokolo nini aboyi na ye ayebi pourquoi aboyi na ye aza nzambe ayebi pourquoi aboyi na ye eloko na ngai naloba mpona bandeko mpona baprovision oyo tobandi oyo tosalaki biso tosalaki deya mwa ndamu nzambe na bolingo na ye tosalaki ozomona mpe tozokontinue kaka kosala gloire a Dieu bato mosusu mpe babandi kosala sikoyo le bamoni mipepe oyo ezokoannonce deja eloko moko ya kitoko te mpona biso ezokoannonce eloko moko ya kitoko te mpona biso yango bandeko na obondela bino na bolingo ya nzambe tant oyo ekomi mabe na mokili oyo ekomi mabe tala baninga na Ukraine kuna bazolela tobondela mpona bango nzambe asunga eza ma situation moko kitoko te wana eza situation moko kitoko te tobondela mawa nzambe ezali likolo na bango mais na makambo nyonso oyo ezosalama na mokili oyo volonté ka ya nzambe esala c'est tout mais tolela kama na nzambe likolo ya bato wana po baza ba innocent lokola nga na yo mais nzambe moko alingi ekendele makambo ekebo bon ndenge naloba ke na bato oyo bokozwa badesizio nzambe akosunga bino po bosala quand même baprovision nalakisaki baresho wana oyo ya 3 plaques wana okosomba ngo misusu eza nango mpe 2 plaques mosusu eza mpe moko mais problème nango eza kaka ke ekota na bute ya gazi oyo ya monene gazi yango nkombo nini nango nabosani nkomba gazi yango tosombi oyebaka so olobi kaka ke gazi mpona kolambela resho bakopesa okomba gazi wana osombi bouteille wana ya 13 kilo ekosunga yo makasi osombi resho wana eza nango nde nabaki nasombe na marché na 30 euros eza priorité na yo mpenza yango wana baoyo mpe bolingi na bino kotia makala botiaka makala mais c'est mieux bokotia na bino gazi wana ndeko moko ayebisaki nga bi mama Deline bo bagazi wana soki ekozala tremblement de terre soki ezala bombe esali nzambe akobatela nzambe akoprotege na nyonso nzambe akoprotege ndeko moko atindi nga bi mama Deline mpona makayabu okosala makayabu na ndako aexplike nga ndenge osala makayabu abiza nango facile otieka makayabu na mungwa otie na base ofiniki apres chaque jour ozolongola mai apres esala makayabu donc eza bien mpona biso tosala makayabu na biso moko osala na tilapia eza bien vraiment makasi tosala makayabu na biso moko eza bien makasi eloko na ngai naloba su na bandeko ke nalote mpe ndoto moko oyo mama mami apesa biso na video sous vide boye
bashasi wana oyo babimisa mopepe batiaka na loteke ndoto tozotia makayabu na kati do makayabu ozotia na kati wana lotelaki ndoto wana be na osomba ngo ifo natia bamakayabu na kati wana na otia makayabu na kati wana en tout cas ezala bien esunga biso na makambo oyo ezoya so okutani na mbisi na kati ya congélateur no eke kure katani mbisi wana somba da mungwa ebele so okutani na mbisi na kati ya congélateur na yo kure katani mbisi wana salango makayabu na si bo comprendre ne na lobi makayabu bo comprendre donc ozwi makayabu a expliquer que ozwi bassin oyo wana bassin oyo bassin mo ya transparent boza na mfunuku nango ozwi sko makayabu otie okati osali mbisi okati onde ka bakata makayabu ozwi mungu ebele otie na mbisi wana alo telemisi yango boye na bassin wana chaque okanya mfunuku wana ngana bibongo moi abite mama Deline makayabu esalama na moi te abi wana ezaka makambo biso toyebi to baloba biso ke obatia makambo na moi eza mpoma moi te abi mungu ana kaka mtekausa makayabu nde ezotangisa yango mai chaque jour ozwi mo elamba otie wana olongoli mai wana eketanga chaque jour puisque ezolamuka nde mai wana ezotanga après 21 jours nde ekomi makayabu après 21 jours ekomi makayabu donc soki vraiment oza na makomni okosomba tilapia na oto abaki asango na tilapia to na mbiso ni capitaine to tilapia nde yango asalelaka yango vraiment ebimaka kitoko makasi en tout cas yango nalobi ke bato oyo soki kure katani okutani na Thomson na frigo na yo okutani na tila mbisi nyonso okutana na frigo na yo sala yango ndenge wana po ekosunga pa makasi makayabu wana ekobeba nango te ekosala mpe je crois ata ba 5 mois soki ekomi da makayabu wana ewumela nango na ndimi te ke ekoki kosala nino sous vide wana mokono somba wana olakisa bino sous vide to sous vide na bosai na bolimbisaka otolobelaki ebima mopepe boye nalakisa bino video nango ebima mopepe boye donc eza bien makasi nga nalotaki yango vraiment na ndoto nazotiatia makayabu na kati wana ata bambisa okauka okosomba no mbisa okauka na otie na congélateur te okatikati yango nde tomona bambisa yango wana na bandibu otia yango na sous vide yana te ekofanda ata 3 ans ata 2 ans donc tokoki kosala yango eza bien makasi ekosunga biso vraiment makasi so tobombi mpe bambisa okauka bon soko oza nango ba oyo eza batono yanga batono babidon oyo eza babidon oyo tozolokota yango nga mninga tozala ne Sœur Angèle azolokota yango ndeti na filme donc nga déjà boye nakomi nango presque 8 so omoni na nzela lokota ezala mingi place na kota basupermarché na libanda wana bato fo kobwaka miso moni boye eza 20 litres eza bien makasi donc eza bien makasi po na kogarde mai sikoyo courant ekosipandre biso courant tokosutuka makambo oyo bandi kure kokata na mbamo me mai na ndimi te ekata na mbala moko bamai na babiloko oyo totia yango kaka periode yango tosanti mpe mwa mipepe moko deyake mikolo boye mikolo tokosanti deja le tobandi kotondisa bamai na biso na babido na biso en tout cas nzambe azala na biso eloka na ngai naloba yango oyo en tout cas bana nzambe bozala na mayele ozala na mayele ko comprendre tant nini tozali funa sala nini soko oza na mbongo te problème te so oza na mbongo te problème te bondelaka tambola na kobanga nzambe okomona ke nzambe akoepargne yo na makambo nyonso epuis okomona kutu miracle koleka moto atiaki provision biso ba miracle mosusu tomona le ba provision ekosila mais bato mosusu bamona ba miracle avant kutu donc ale ezobanda ya bandomona ba miracle na eponi nzambe ayebiki azalaki na mbongo te ou bien ayokaki message te
mais oyo azoyoka kaka message eke alingi na ye kotia provision te wana etali ye eza likambo na ye mona nzambe mpona makambo ya bambongo baoyo boza na bambongo botika bambongo na banki te botika bambongo na banki te fo kozala na mbongo na ndako ekosunga baoyo bosalasala badepense ebele bolimite mpe badepense ebele bozala na mwa ekonomi mpo makambo mosusu fo kozala na mwa mbongo na maboko ekosunga makasi ekosunga so otii mpe mbongo na banki mabe makasi mpo mwaye mpe ozwa yango ekoki mpe ta mosusu kozala te fo kozala na mwa mbongo na maboko na ndako na songa liputa to na pantalon ekozala bien ekosunga makasi yango kana ngai nayebisa bino nzambe azala na moko na moko biso bato toza ana Paris tobondelaka tokutana te esika oyo mabe kokoma nga nazala wana te nzambe abatela nga abatela famille abatela libota ya bana nzambe bao baotambola na kobanga nzambe nzambe abatela bango mpe baoyo batambola na kobanga nzambe te nzambe asunga bango batika makambo mabe mpo bazala sauve do tobondelaka bongo mpo ete nzambe amimonisama na ye na makambo oyo ezoya antuka yango kana ngai nasalela bino video oyo nzambe aza na moko na moko natiki bino bopartage video oyo ekoma na maboka ekoma na mato ya bandeko ebele po bayeba makambo oyo antuka natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen. Bandeko bolimbisi na bosani koyebisa bino eloko na ngai naloba susu ya motu ya makasi ekosunga bandeko ata soki osombi resho oyo tolobi wana resho tolobi na gazi somba pe ata 3 saki su ya makala ndenge kaka okokela osombi su basaki ya makala po omonika ata linzanda nido okosala yango pe mwa nini moko wana okati otie nini mo na kati otie mwa mabanga otie na makala po ekoyede na chauffage bokangami bino nyonso ndako mobimba famille mobimba na pièce moko boyebika nde bokoki kosala na pièce wana moko bokangami wana botie mbetu wana bino nyonso bolalaka place mona makambo wana le malili ezala makasi bokoki kozwa moni makala ka wana bozo otie makala wana bopelisi yango boko ekochauffe bino ndako echauffe bino do bofanda pembe na makala yango te poso bofandi pembe na makala yango le makala ekosila moto ekosila boyoka malili do otiango ka pembeni wana piesi o bokozala do makala na ekosunga biso surtout so okutani na basaki ya makala o ezaka makasi wana ezaka vraiment bien donc soko opelisi na wana makala wana opelisi na pièce moko oyo bofandi bino nyonso na ndako botie makala wana ndeka na oloba na linzanda ya nido oya munene soko oza nango okati linzanda nido wana ndeni okata te ozwi na mekaki yo mokwana okokata na se do yo moko oyebaka yo moko oyeba nasalaki yango donc okosala yango ekobima lokola babenga ni mbabula oyo tolambelaka ekobima lokola bongo soki mpo oza na mbongo osombi babeki wana ezala nango ba 17 € oyo ya moke osombi yango nini na babeki wana oyo ya 17 € osombi yango ale ozotia makala wana opelisi ekochauffe bino mpe ndako soki echauffe bino mpe ndako mba moko obomi na yango na mai bolala mpe ta mosusu mpe na moto na ndako antuka esunga makasi makala yona ngai nalobaka bongo mpo echauffe bino ndako eloko mosusu na ngai nabakisa lisusu fo kosomba banino mpona bavoisin naloba malembe nakambo te mpona bavoisin bandeko na nga omoni fo kosomba bapapier aluminium fo kosomba bapapier aluminium mpo kotia na bafenetre kotia na place nyonso eza vitre
o muta ko mona ke kuna ndako mwinde ezopela. Oyebi mpona nini tolobaki onge kwa bavoisin bana mosusu banda botama na amona molili te na amona molili te lere baomona mwinde ezopela mpana okuna mwa bougie mo ezopela bakoya kobetela oporte basenga bougie yango wana yo mpe kobimisa te ke mpana yo mwinde ezopela bandeko nanga eza vraiment makasi eza nini makasi fo kosomba bapapier minyomu papier minyomu wana soki otia yango na bavitre ndeko nanga moto aza libanda akoyeba teke na ndako wana mwinda ezopela na basa de bain tia bapapier minyomu wana tia papier minyomu wana partout otie na cuisine otie partout le mwinda ezopela wana bato bakoyeba te bavoisin bakoyeba te wana vraiment en tout cas ndenge na bosa na vraiment makasi bilo mibale o vraiment nzambe merci nde nayebisi bino eza bien makasi ekosunga biso na baprovision bozosala boluka mindondo te mindondo te soki oza na ona mbongo te somba ta quaker ebele eza bien na sukali ebele mwa quaker na sukali te soki omoni moye te nini ata gari boyebi gari nga nalinga yango kutu te me banigérien baliaka yango banini boyeboye donc eza bien osombi gari wana otia nka na mai ale otie sukali ole na oza na besoin ya moto te l'essentiel ka osurvivre kaka do yango wana nde donc gari bokosomba gari so omoni ke nasomba su barechaud nasomba su boye en tout cas somba gari ko ede yo mpona otie na oka na mai otie sukali ole na yo ndenge wana eloko na ndenge nabatisaka yango wana na ndenge nabosa na o makasi likambo ya makala kosomba ta kekesaki ya makala ekoyede soki malili eleki mpe bokoki te bolati bilamba malili bokoki te pelisa makala ozomona pelisa epuis lere ozo kosala nini kobosana te tobenga yango mombonda nayebi te so bobosana yango biso bato touta afriki toyebi yango mombonda kosala yango ole ozopelisa moto talaka bandako mpona kosala dega te oyebake napelisa moto natia mombonda ou bien otie nini babenga yango nini koka manzanza koka na le yo pelisi moto ozwi nzanza koko otie likolo esalaka moto moye emata eza te ekokanga vraiment moto makasi en tout cas nzambe azala na biso yango kana ngena nabakisa nabosanaki chance na mikatele video te nabosanaki kolobela likambo yango nzambe azala na biso bapapier minyomu bobosana te somba bapapier minyomu ebele so oza na ndako mpe ya monene osombi ebele ata na bashamba bana osombi mpo lia ozokende na toshe kuna bavoisin bamona kuna ye aza na toshe mpona koevite makambo me nzambe akobatela na bapriere na biso tokokoma na baforme ya bapriere moko nzambe kanga miso ya bavoisin bamona biso te kanga miso ya bavoisin kanga zolo ya bavoisin bayoka te so na biloko ebima na ndako donc kozala bapriere ya bongo nzambe mpe akobatela biso en tout cas yango na ndenge nayebisa bino nzambe aza na moko na moko bozwa makambo oyo sérieux botala bino moko ndenge makambo ya Ukraine ebandi biso lokola ka ndoto donc nde toaboye na bato mosusu tomona nka lokola tolalaki nanu tolamuki te donc ezozala lokola ndoto ndenge moko makambo oyo ezoya a na France ozomona oyo ezoya a na France atuka nzambe aza na moko natiki bino sikoyo kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen. Partagez vidéo esunga ndeko moko amen.